Mbote na bino nyonso bozali kolanda biso lelo na kati ya ville ya Kinshasa pe bandeko ya libanda ebele partout dans le monde oyo bozali kolanda émission na bino bolingaka mingi ba réalité ya Kinshasa na kati ya chaîne na bino oyo tosenga la bino bo s'abonner ebele bo s'abonner vraiment massivement na canal Kin Télévision oyo tozoyambela bino bandeko ebele oyo balobelaka mingi makambo etali politiki oyo lelo to ya mindeko job oyo boyebi mingi na bandeko libanda nde babengaka ye molakisi mbote ndeko molakisi mbote ndeko journaliste mbote na bai kongomani nyonso o bakolanda biso mbote na ba combattant esika bonso ezwami bango na engumba Kinshasa na Kongo mobimba pe na libanda ya mboka na biso na pesi bango mbote vraiment wana o bomoni to yambeli bino ndeko job yazali moko ya ba porte parole ya parti na biso munene boyebi na mboka IDPS lelo to sona ndeko job nini bino moko bokolanda na émission bino ba réalité Kinshasa o to bisa bino ki télévision ezali radio te a pe to le barabosolo ndeko job pe lelo aromeka ko betela biso bosolo ndeko job atako nauti kolobana bandeko o bazali kolanda biso ki yo zali moko ya ba porte parole ya IDPS mais yo mona omeka ko expliquer bango na kati ya IDPS musala nini penza o ndeko job osala bon ngai na yi moko ya ba communicateur ya IDPS parti o ezali parti présidentiel o ezali ekambami epai ya bakonzi na biso lokola na miniture tozali na mokonzi o azoko kamba président parti wana babengi na kombo ya Jean-Marc Kabund tozali pe na mokonzi mosusu o babengi ye o azali adjoint ezali na kombo ya Augustin Kabuya donc ezali parti ya monene o ekoki kosala vraiment kokotisa mbongo wana na o etali mabele ya Congo po ete peuple azwa biloko ya malamu na o esengeli ndeko job bon la kisi betina biso mo muke boni santé ya IDPS avant tout kinde na yo maramususu ouais IDPS se porte en merveille IDPS est vraiment na malamu et kotambola olenge singeli IDPS vraiment kimezali na kati ya parti na biso lelo ndeko job to yambio parce que bandeko ebele ba ibisi biso ki mais mokonzi mboka yango déjà tozokende 3e année na ye dekika to fêter kara a on a déjà 3 ans naé bon mais quand c'est absolument bilan naé pendant 3 ans oh, depuis ndeko na biso Félix Antoine Tshisekedi Chilombo a joie pouvoir bilan naé ni no kopé c'est la biso na kati ya ngomba ya Congo bon ezali vraiment motuna ya malamu o tuninga ye sengeli te na ya nolango vraiment na bokebi po ete ba imboka nyonso ba kolanda biso ba comprendre na utai koloba mikolo yutu kana etando ike na lobiete bila ya mokonzi soit bila ya moto babeta yango na suka ya manda mais lokola esengi ete population azali na posa ya makambo oyo sengeli ete to ya no la population na bokebi pona ngai na koloba ete bila ya mokonzi ya mboka ezali déjà positif po ete kosungama na makambo ebele o ezali ba réalité oyo tolakaki pe na kati ya makambo wana bien que nyonso tokokisi te mais tokokende déjà na pa ya malamu pona nini na lobi bongo parce que bandeko esengeli batangela mokonzi ya mboka 3 ans lolenge uti koloba mais boyebi que pendant 3 ans wana tozaki na banani bao nani tosalaki na bango coalition bomonaki mbilinga o ekotaki na kati ya politiki ya mboka ya Congo donc yaki kosala ete tomeka ko panza mariage wana po ete komeka kotambwisa makambo na lolenge esengeli banda mokonzi ya mboka vision na ye ekomi kolinga ese matérialiser nasi bomonaki sorti ya gouvernement ya Oazali premier ministre na biso na kombo ya Sama Lukonde nasi bomoni nane kokisi kutu inanete oyo to zengeli to lobana bokebi pe to lobana o etali vraiment makambo po ete vision na ese matérialiser nasi mikolo kuti koleka bomona ki ba réalité banda ikoleka entre président de la République na ba institution mosus président de la République oui kolobabwe omoni kuna bato ya Oazali premier ministre au lieu à exécuter soit ameka koyeba lolengeni bakoyi ko travailler en collaboration en écoutant aussi le président de la République mais omona kimbilinga minga bato wana balinga ko tosa mokonzi ya mboka te bato wana ba zaki na bato na bamba yanda ko tosa ba mosusu omona bo premier ministre asengela giete oli a répondre na appel ya président de la République mais qui ko répondre na kinga kati ya kenda ko répondre na barubumbashi ba magambo bele bomona ba réalité et comme na problème ya mabunda balo baboyote ngai na ko tosa ote akotosa ba instruction ba ko pesa na kinga kati e ko koma na makambo ya ministre ya justice na si boyebi lisoro wana we utakoleka awa ministre na biso azaki na justice o auta ikolongwa
ministre de la justice oyo esaki biso mwa pasi comment un ministre de la justice ye moko akokommettre injustice au lieu oyo lobela makambo etali loi parce que tolobaka ete nul n'est au-dessus de la loi nansi toyiba réalité wana me boyokaki ete na kati ya ministre garde des sceaux oyo azali kokamba makambo etali makambo ya justice ya mboka akoloba ete ye mei abengi nansi bomonaki babiloko wana tomonaki ete respect total au chef de l'État ezalaki te yango esengelaki ete tokabona mais vision ya mokonzi ya mboka matérialisation ya vision na ye po ebanda komeka kozwa pas nansi bomoni réalité parce que toutai kozwa sama lokonde mais avec makambo tunde tokenda ngo na fin ya mandat oyo peuple akozala quand même soulagé toyebi ke nini n'est parfait moto akoki kosala nyonso te mais tokoluka ete tosala ya malamu po ete peuple a comprendre pe peuple azwa quand même gain de cause na oyo ezali bosenga na ye ndeko molakisi mutuna moko utikoya euti depuis Allemagne et pas ndeko Ginjoli. Dis-lui que je l'aime beaucoup. Alobi nameka kotuna yo bango bazali na libanda ya mboka. Mokonzi ya mboka alobai ke gratuité et rosala malamu wana totanga na parmi bilan na epé hein na kati ya bilan na ekaka gratuité et rosala pona bana bazwa éducation ya bien pe notion ya bien ekotala mutu. À part wana lisusu baute koloba biso ke biloko kokita soso tekama na primoro ya C mais jusqu'à présent rien enseigner baliba bima bote mais bango so babimi ba combattant ba obeta bango na nzela ou bien enseignant ko bima carrément ba radier mbamo ba ju ba enseignant mususu ba otsa bango na place wana pona nini motindo bongo. Bon, et motuna malamu esengeli ete bandeko ba comprendre makambo to kolobela o etalika Congo. Moninga inazali congolais de père et de mère et puis kinois na ko kolingate ke Congo ezonga sima na ko kolingate ke Kinshasa ezonga sima. Sengeli to tenir compte ya ba secteur nyonso to ba lolenge ni to ko pesa coup de pouce pour ete ba secteur wana ikende liboso. Na uti ko ka lobeli makambo etali gratuité enseignement. Oyebi ke eloko esala ka ete mokonzi asala makambo esenga ka ete ya liboso mokonzi azana volonté. Moi j'ai toujours dit ceci, tout dépend de la volonté. En réalité, vous pouvez avoir beaucoup d'argent dans votre maison, mais les gens qui travaillent dans votre résidence, ils souffrent ba souffraka na ndenge o esengeli. Tona bato musu ba na mapango ebele mais bato basaka panaye ba sunga magate. Donc la batika ete volonté ezalité. Chef de l'État tozu oyo na koloba butumo etongo poko tozu mokonzi ya malamu. Problème oyo ko sala bo ezali nini? Omoni ennemi ya Congo ezalika ba Congolais. Na ko ebiso esengeli ete na panza vena lisango po ete bato ba comprendre ngai. Na si yo omoni ba makambo to ba Nicoleta. Mbala liboso na vi na biso to jui au babengi gratuité. Mais tu as dit que même s'il n'y avait pas des types de faisabilité, il y a gratuité wana. Moi je dis que les Camerounais sont dès le début zakane na bakokoso et alors moto ko la kokumba motu kalelo lobi kuno moni ki jamais mokolo naka mokokota na katanzela. Tu as dit que tu as dit ko kuta makambo de gratuité pour preuve bato liboso bandi ko bunisa gratuité na siboyebi ministre ya pesté oyo azalaki avant Tony mwa bazala na siboyebi place azali yongana otobi bandi ko pe ba kolanda bayebi moto wana oyo azalaki ete azape na bekole belé mais yepa bandai ko bundisa gratuité pour être gratuité et simbate nasi bomona ki ba réalité ti lelo azali na makala par rapport ya ni donc bitumba ya Congo e ko bunda makaka na biso moko ba i congolais pona ni na lobi bongo exemple na pesa na makambo etali bande ko na biso benseignant to ebi ke kotangisa ezali droit pona mwana ko futa pe moto barobi l'ouvrier mérite son salaire ezali pe droit o esengeli ba pesa mais total nanu ba makambo to ko kenango secteur wana ezali secteur to bandisika eloko nyonso dès le début ezaka passe mais na ko senga na bande ko na biso benseignant toza na souci biso nyonso to yiba boti oyo esengeli ete tosala ata oyo emonani nanu wana tokende pour preuve na koyebisa oyebi ke na kotanga vraiment makambo belebele te omonaki ba réalité elekaki na makambo etali ba église ba école catholique na kati ya mboka na biso tozalaki na combien d'écoles oyo ezalaki fictive oyo esengelaki ete tokende ko meka ko détecter yango koyeba école existera te mais il y avait des gens bato bandaki kozwa bambongo kuna donc gratuité bandaki kobeba déjà bien avant mais pona koloba boye avec la volonté au chef de l'état tchim toyebi ke kokoso ezali mais suka nous finirons toujours à trouver des bonnes solutions pour l'avancement de notre pays. Mais suka nous oloba mais ba na biso na bandako bozosonga ba kae vide.
oui motuna malamu koloba ngai moto nyonso atemela la jeunesse na lingaka ete parce que soki ngai lelo na temeli boso na omboy c'est grâce aux études que j'ai faites yango moni ete na yek bulelo pona komeka koyanwa na mituna na yo so ina tanga ite na koikoleka boye te na kata itandoke pona koloba makambo moto nyonso amenasaka jeunesse ngai lingaka ete mais na koloba boye boyebi jeunesse ya Congo oyo eza bato ebele balukaki lolenge nini ba sacrifier yango na bane ebele batan ebele tozalaki na plus ou moins 4000 enfants o bavandaki batangaka te na ndako bavanda boko mona mwana moke alati mwa kiloti boye akokende na nzela kaka bongo tozalaki na tala ba désœuvré belé na kata mboko nyonso wana c'est parce que bapesaki moto droit ya scolarité te droit ezali mais ba appliquer yango te bandeko ba ute koleka basali batembele mais bandeko beta biloko wana kara na yebi ke kokoso ezali na kata secteur wana mais bandeko bapesa confiance na koloba boye. Donc on ne peut pas trouver seulement des bonnes solutions dans des marches, dans des grèves. Solution va trouver à bon côté. On peut trouver aussi des solutions par des concertations. Toi que soit na bandeko to talibon, au moins il kambo ezaboye et sengeli to memango na lolenge sengeli boye. Bango souci na ngota mbongo la bango so pesa enseignant mbongo la bango sili nango. Bon souci ezali bongo likambo uti koloba. Mais to ko tala pe, oyebi ke na kata secteur ya enseignement wana ba problème ezali belé ndeko nanga. Na koyebisa yo ba problème ezalaki ebele tiomoni toni mwa ba ko meka ko bunda moke bien que bandeko musu ba ko loba boye mais ba problème ezalaki tellement ebele musuba ko ekobimisa boyete ezaki na ba enseignant mususu o bazalaki mécanisé te mapesa ka cours ezaki na ba enseignant mususu o bazwaka voir même salaire na bango te mais kolandela biloko wana ekosala pasi poani parce que lelo moni na kati ya enseignement bako luka ete moto nyonso a bénéficier tango to ko luka moto nyonso ko bénéficier to ko luka ka teke yo moto moko ozo ebele ko leka bato nyonso esengeli ete to ebake bon lokola mbongo ekoti na secteur o exemple ezali $500,000 na $500,000 wana comment to ko partager yango po ete moto nyonso azwa malamu po ete meka kosunga me bandeko mususu balingi ete kotala kaka ba bien na bango pona bango ka bazwa ka ba salaire ebele ono biso na église catholique to yaki boyete mais église catholique bien que ezali na bekole ebele otokolo baboy mais église catholique yango mutu ko représenter l'état congolais te na wetali bekole na esengeli ete enseignant azo futa mana kinsenso o ezali na makambo ya l'état enseignant azo futa mana na Chikapa enseignant azo futa mana Lubumbashi bango nyonso bazala na prime moko po ete meka kosungama parce que bango nyonso bazali ba fonctionnaire ya l'état omoni eloko ezali souci na biso c'est un peu ça to bi ke bandeko bako beta mabaku mais avec le temps bandeko na ko rassurer bango bako zo solution malamu parce que ezali bitumba ya Congo esengeli ete to défendre nanu o etali mabele na biso pete bandeko bazwa solution na bango social na Congo pourri au tsiko beta yango ta. Bon olobi motuna ya malamu ndeko na ngai omoni tango ko tuna nga makambo yo ezali vraiment makambo esengela ka ete na yanola ngai na koloba no boye tango ba uti ko koloba ete biloko ekiti ngai nazalaki motali boso ya kokende kosomba poulet Dieu m'entend parler de cela na Sosimex ezali a na kati ya Congo côté nini la kisana Sosimex na 6e mairie bolanda molakisi mtazolo baso ki akosi kokosa na lingaka te naloba makambo ezali normal bozika numéro eza na se wana bobengi Sosimex Dieu m'entend parler de cela mokolo ya liboso balobaki ete carton ya poulet ekiti na 15.5. Moi, Molakisi qui vous parle en France, j'avais acheté ces cartons-là à $15.5. Mais comme à Coco son alikamboni. Balibane wano gomona ba expatrié o ngana lobaka butumo itongo pokwa. Ngana salisa ba marche ba tomusu ba salisa ngote pona biloko ekita. Ngana kenda kokutana na ministre ya économie Jean-Marie Kalumba, je vous dis ce qui est vrai. Na kati ya cabinet na e to zwanga na e tembele ya kosolola pona makambo oyo. Mais loko na koloba bo ezali nini? Omoni bato wana ba ko santete na kati ya mboka na biso mabele na biso, cela ne veut pas dire que biso bato to kamba bango boye tozali lâche te mais to koloba likambo ezanini omoni na o etali makamba ko kitsa ba prix to benga yango ezali o babengaka approche managériale basaka ngo lolenge te ko lamuki na tongo mbala moko président de la république a bibo biloko ekita omona ke kozala spéculation c'est pourquoi to luka ki ete to respecter procédure wana to zwa ki réunion na bandeko ya fake o entreprise ya Congo oyo kaka wana babengaka fake entreprise ya bandeko basaka makambo bandeko ya fake o bazali dirigé pa ya Albert Yuma to zwaki conversation ya kosola na bandeko wana to proposer bango to lobi ete bateka prix ya soso na $10 ce qui a été
comme la volonté du chef de l'État. Bande ko wana balobi non, tokoteka bongo te parce que bopesa biso moi tantôt bandata na 15.5. Ba taxe. Zela to solo la. Zela nazana o maele ndeko. Na ko expliquer yo kangai. Na ko expliquer nyonso bande ko ba comprendre nga. Bande ko wana balobi boye. Basengi na gouvernement balobi tondimi koteka carton ya poulet na 15.5 et na $10 mais pourquoi ça biso tanto bandana na 15.5 ezalaki maloba ya bango bato ya feki wana komona wana ba koloba boye carton ya biodi o eteka makalelo na $75 bandimi batekela biso na kati ya mboka o na $30 par rapport ya ba réalité au ministre na biso ya etali makambo ya commerce extérieur bakendai komona kuna na Namibie pona kolobela peuple ezali boye à chaque fois o biso ngai na otoko somba piodi na kati ya mboka oyo soki osombi carton ya piodi na $75 yeba ke libanais akoyiba Congo lokola $35 o akoyiba parce que na kati ya Namibie carton ya piodi soki bosombi yango na ba marge bénéficiaire na bango et comme à plus au moins $28 donc tant ba tcha TVA na biso ezali o ba benga prix de valeur ajoutée ezaka 16% au moins été so ba libate ka bien bango peut pas so bénéfice ba ko suka na $30 pour la bonne volonté pour être commerce na bango ke de liboso mais bande ko wana tellement ba mesana ki na ba magui ba oyo ba expatrié wana ba to ba bebisi bango e yibiso moko ba congolais na kati na biso a bato ba utei koleka ba ina ba société ebele na ko biso na ko bomba te mais chef de l'État ba a déboulonné bango mais to déboulonné ki mena biso pour na makambo etali makambo biloko ya kolia na bi ezaka approche managériale te c'est tout un processus ndenge to okende na bango boy na biso okomona comment ces gens là seront sanctionnés comment ces gens là seront affaiblis ba ko comprendre ngo ba réalité ko leka na kata mboka o pona ko lobano ezani na chaque année ba expatrié wana baibaka Congo lokola 150 millions de dollars baibaka ngo na lolenge ni ngana ko parce que ngalo baka vérité na bombaka te baibaka ngo na lolenge ni parce que population na biso ya ville Kinshasa a consommer par an na a consommer lokola 150 000 tonnes auto consomaka awa siko yobeta carton wana oliete kama na $30 bamba ko teka wana $35 donc ba ko teka wana $75 ba ko leke la $35 tango ko zo $35 multiplié par nombre ba carton to teki na ane mubimba okomona ete bande ko wana ba message déjà na magui gouvernement vanti bango lobi ete omoni olie boteka ka boye olie pe bato ba consomaka mbisi ebele parce que to ya consommation et comme appelle ko la to ya vente et sengeli ete ko to solibwe boteka na $30 mais e ko pesa facilité na population nyos akolia kilo ya mpiodi na $1 o ezali gouvernement aibisa bango bande ko wana bandimi basala hypocrisie bandimi ete tokoteka bongo metango okende kuna okeko tuna bango o piodi ezalité okeko tuna bango o poisson ezalité okeko tuna biloko nyonso chef de l'état sengaki déjà pour ete meka okita pona ko sunga peuple donc bato wana basali risque basali hypocrisie so okekuna o ezalité mais yango toko zela boy bientôt la bako bimisa arrêter na structure de prix ko bima structure de prix plutôt ekobima kala mingi te par rapport à prix à négociation soit kimia makambo nyonso na ebisio esala makama lembe mais epesaka résultat malamu eloko nyonso apprécié esimbaka te nayebi ke moto azali na nzala aokaka conseil te balobi le ventre qui est enfamé na point d'oreille et tokoleisa peuple biloko ya mabete esengeli peuple ali ya biloko ya malamu pona koyebisa o bientôt la omona ba carton bakomona ba conteneur ya mpiodi au gouvernement a commandaki na Namibie plus ou moins 27 300 tonnes ekoya awa tango ekoya ekoteka mana prix ya malamo peuple akolia malamo peuple akosepela pour façon to ko affaiblir bato wana ezali bongo et puis na koyebiso eloko moko boye omoni mboka na biso po kende liboso esengeli ngai na otoza na bolingo oui ko lukate ko faire souffrir mon Congo soit muluba ou faire souffrir mungala soit mon swahili à cause ya expatrié mon boy ngana eto amutoro mokote donc ngai na yo soki to ana boyo kani mais le journaliste mona makambo yokende na kimia ekosunga ete peuple asepela mais bato bako bundisa même makambo ya vie sociale ya mboka o na kati wana ba ikongomani pe bazali na ko ebiso clair na ko bomba te mais otanga be bakombo na bango so yebi bango vraiment bon so ko TV oui nengo uti ko roba awa eloko aliboso na ko roba bande ko sengeli baiba bobi mokolo pio de kitaki na kata mboka o bitukende kotana ba compagnie mususu ba so ba compagnie ya nini égal kinda kuna kotala kuna mekuna mokolo ya pio de kitaki 15.5 kuna mataki sur $25.5 donc na ko biso ba réalité zali o ezake mususu to ko ikoro ba boité
mais bato bako bundisa Congo abai bato musika te omoni mongunya po aya ko bundisa ndeko na fo yo pesa enzela so yo pesa enzela te mongunya ko kolonga te so ingana o to akole sude omona eke bato na ba oza affaibli donc to eba ete to le sa peuple madame yo ndiko ndima ke bai kongomani musuba ana ba compagnie ame bakenda koteka biloko libanda na koteka biloko libanda et puis ba compagnie musuba zo moni ba che ba libanais ba indien ba chinois eza ba compagnie ba chinois te ezali ka bato na ba bi te to koteka boy to kotel mana priwana. Donc c'est un peu ça, peuple à comprendre était bitumbeyi makasi mais to finir par golonga parce que ezali champ de bataille na biso pour être peuple azwa courant malonga azwa maya malonga azwa pe bile ya malonga mais d'ici to comme en décembre awa na siro komona déjà ba arrivé ya ba carton ya piodi pe ya ba poulet biloko wane koya to koteka ngona primo ko ezala abordable pour na kosunga population. Merci na yonde gomola kisi, merci na papa d'amour Panchito Njoli depuis Paris, motema ya mama Alia. Mama biso alinga ba na emingi ndeko langa tozonga lisusu awa na mabotali état de siège pour mingi tu vois non côté mabotali chef de l'état maloba na ngaite maloba ya chef de l'état tout ce que yo ka mikolo leki a monzembo mo rebeti yo moko la kaka biso soki ozibo konzi okovanda na beni okovanda soki na nini na est kuna jusqu'à présent mo konzi depuis la rabiso a ovanda kuna te état de siège bande qu'on a biso ya beni kuna mais et comme chaque fois 1h à 5h massage puis quand peuple congolais comment se pela na bango oh boya na bino boya libérer biso au monte que état de siège en autre baté au bande comme mususu ya parti côté permen bazobi ngo état de piège. Bon et motuna malamu esengeli etena ya nulango vraiment na bo kebi po ete bande ko ba comprendre ndeko rangai omoni tango okolobananga makambo etali beni ekosanga pasi pe mawa na kotala koma biso na kati ya mboka oyo ya liboso na ntolingami te na biso ezali mbala liboso utanga na botami bacha état de siège na we etali bandeko bana beni bandeko wana babanda kokufa matin midi soir tomonaki atali sungi moko te kendaki kuna mais pona koloba boy bandeko bakokufa kuna bai bandeko na biso tango toko perdre ndambu ya bandeko baina beni toko perdre pe ndambu ya force ya Congo pona koloba no boy ezali important au comprendre ce qui fait la force de la Chine c'est d'avoir une grande population makasi wana bazana ngo wana et ça la rappelle loko so bona population makasi mais so bandeko na biso bakokufa matin midi soir eza pasi pona koloba mokena likambo wana uti koloba état de siège esengele ete toka mawa pe pasi bandeko zomona awa na kati ya mboka na biso ya Congo complicité ezali na kati ya ba dirigeant musu baza na kati ya mboka ya Congo voire même na kati ya armée wana zomona wana ezana ba généraux musu bazali ke bako kosa ke bako soutenir état de siège mais bako soutenir en côté voire même na kati ya parlement na si Holanda gambo sotanga lobaka IBC ba député o bazali kuna bibo bimana ba biloko wana ya pamba wana ya ba tuerie ya bloka bon pona kozwa ba minéraux na bino pona kozwa ba bloka bon bandeko bako bundisa état de siège to bi que état de siège ezali constitutionnel tango mokonza moni mbilinga ko yipe kozwa ke acha état de siège mokonza sali o ezala ki volonté o ya peuple to tie yango kuna mais o senga siko ni mokonza bima kuna tena monduki po akende ko bunda e ko senga ete bandeko ba ikuna e fa deso bazali kuna e sengele ete bazala na conviction totale ya koyeba ete au-delà de tout c'est le Congo oiko zo ba minéraux oiko zo makambutu po ete yo luka bitumba bimakuna mais okozala na avantage na mboka mosu te ke Congo nde imboka tata na mama oba botela biso esengeli ete bandeko oyo bakosala makambo wana bazali complice voire même na gouvernement na uti koloba no boye na ba parlement wana même na armée complicité zali makasi na koyebi solo o mobalo baka ete le combat est facile quand on connaît bien son adversaire oyebi ke bato ba kotekela bato na ba secret ezaka ba originaire ya ba beni wana na koloba no clair pour eto comprendre ngai ezali ka bandeko ba botami kuna c'est pourquoi nga na lingaki na senga na tata ya mokonzi ya ekolo ezaboye po makambo oyo ekoma na point ya kosila bandeko na biso ba lela te parce que la plupart ya bato bazakuna bango bato ba okréer makambo wana ba originaire ya province wana na ko bango clair donc to sala boy to continue kati ya armée yuza la preuve
zela to solo mais makambo ezali yo mona ite mama momba ute ko kanga ekala mingi te mama na kenda ko pesa ba rebelle biloko tala kyango te mona aza congolaise zela to solo la mais suka tanga autanga ba komba batuana yo mona kiteke na kati awa ba généraux msuba ute ko détourner mbongo ya état de siège na ete so za information to za na ngote o msuba kangami bazali o bazwa ki ba mbongo ba détourner ngo donc tant on a ko ke boyini ya congolais par rapport ya ba fait auto constater na kata mboka ngai nde na boy mola kisoko ko pesa na mbongo te pona boma Congo et après toi à part Congo na mboka musuti ngalo ke na ngate na ko ma sénégalais na ko ma libanais rien aiza place mutolo esika bakunda mutolo nanga donc na ko défendre Congo tinda suka pour être Congo ezwa gain de cause nango pour être mboka na biso ezwa mbongo wana likambo na uti ko loba bien ko katinga maro bandeko ya complicité ya bandeko bazana kati ya makambo ya état de siège wana na lobaki na ona lobi que le combat est facile quand on connaît bien son adversaire bandeko bazaka wana batu ba ko tekela bangunya wana plan ya mboka balobi ndako lala kate moyebe sike tangaka ezalité bandeko na bayebi ke so to koti na venio to koti boy to ko attaquer bango boy et puis bato musu ba kotinda talaka yo tindi poli soda lobi ke kende bitumba soda ke déjà yo teki plan est-ce que bon finir par ko joa résident malamu to joa ngote mais pona ko senga ona ko senga na chef de l'état et sengele to kota na kata armée ko tala batu ko tuna magamba ba tribu to ko sala eloko ya tribalisme teme o azali mo Congo pona bo moko ko tesu na kata mboka yo zali mo Congo ozui kuna na este kuna otindi ba Congo ebele otindi ba luba ebele otindi bandeko ya Équateur ebele o ba okende kuna ba okende ko bundela mboka parce que bato mingi ba ko trahir kuna ezalika bato kuna tango ba bali kuna ba boti kuna ba policier ba soda o mona ke monta ko linga teke place o ya sali magamba bon mabezala o mona ke to ko finir par ko joa résultat malamu mais to ebi ke zo sala passe pour magamba état de siège mais o ezaki important la volonté politique du chef de l'état a été déjà accomplie pour na ko cha magamba wana et sengeli te bandeko ba pesi bango ba fonction wana soit ba responsabilité wana to bunda ete to zo résultat malamu ndeko molakisi na nyonso loko ya trahison ezali kuna yango ezo permettre teke mokonzi mboka vanda kuna ndala ka biso bon ezali loko malamu esengete bato bayeba eloko mombu koto ezo lembiso voix c'est comme nga koto ki vanda bon ngai na lobaka tuna ngani bandeko balandanga na baetandoke bayebi tango na koloba likambo epesi mawa na kitaka voix mais tango komona ke na koloba likambo na raison na koganga na mongongo makasi c'est ça ma force na koebisa yo na kolobela yo atoza nani na ebisho boete na magamba Congo pona likambo uti koloba ete mokonza mboka akende kolala akende kovanda kuna konza mboka wiko kolala kuna mais yango te ezalika solution yo kanga tout solo la na kovanda na Kinshasa te na kovanda bande kondiye ba ko comprendre te mokonza mboka utakoloba bwalobi ete tango na okoma président de la république na kolongola kanko korona okenango na est. Cela ne veut pas dire que kolongola kanko kolo oya mira pembe wana batu bamona kabalika na triomphal wana yango te ezali ete kopesa bato wana solution FARDC azwa makasi pona kokeko bundela ekolo ezaka miri wana te armée zali partout kolongola bato akotoko kende ko chaba ngokuna pona ko bundela bande ko batika ba raisonnement otoko raisonner wana o teke mokonza mboka ke kovana beni oui c'est bien eza idée on de quoi proposer mais na ko biso beto akina mobutu wa tozaki na mobutu akende ko vanda na beni mukoni mobutu alaka ngo batu te très bien obika alaka batu te obike mobutu alaka ngo batu te OK mais tolakaki makambo ya oyo lobike mokonza mboka okena beni nasi miko uto ko mona chef d'état zaka ye moko kuna alala kuna ba semaine ko ezake bandeko be basala ngote chef de l'état kenda kuna vanda kuna andimba ngungi basuwa ye andimi ete azana kimia te alobaki ete aussi longtemps et puis moto ko lobabwabi aussi longtemps que nanu pe et se rétablir te na est ya kolala pongité est-ce que vous ba démarche non chef de l'état zo malibanda yo kanti ba démarche wana ezali mabe ba démarche belé ezali ya malamu pona kosunga ete koluka ndenge ni to koluka ko etufe makambo wana meka kosala mate po ete bandeko baza kuna bazwa solution c'est un peu ça donc bandeko batika kobeta libaku to tikala komona place Mobutu akenda kolala na STT place Kabila le père akenda kolala te to tikala komona place Joseph Kabila alala kuna te to tikala komona place Kasavubu balala kuna te Félix akolala a place d'institution ezali mais mosale ko sala mabandeko bakozwa solution na bango. Moulakisi, merci. Tu veux qu'on y ait sur la place sur le bien, donc, bande de biso bozolanda, émission de Bloomberg à Kinshasa.
vous s'abonner et vraiment la canal Kin Télévision bino mo boyo ki mo la gisinga lobby donc ceux qui vous comprendre bien na bi ki vous okoma vous noter neye mo pas komaka anotaka donc ce bolani mo la kisi bien bobo sanake okonzamboka avanda kunao akolonga sasa kake c'est base kuna bobo sana donc les alika ki mbila nde ba kolongola boy fa de so bazo kima mbangwa ba on nemba ozala kuna d'ailleurs ozala place ba institution evandi président moko tatikala ko vanda kuna mais yala kisi bonne volonté kendaki déjà kuna donc le quoi ke kuna bandeko bazali capable ya kopesa gain de cause na population wana. Merci Moulaki. Donc c'est bien mais Moulaki c'est oui c'est non moi muke ah dans la rubrique na biso mo na kati to bara bosolo na kati ya émission biso oui biso kana lo ba vérité rien que la vérité est-ce que Moulaki c'est vraiment lelo na motuna auto tuna yo rolobela biso vérité to okosa no rabiso bino vérité ba imboka baka na posa bosolo pourquoi koloba lokuta nakata etandoke ko ya koloba lokuta Moulaki si alobi arolobela biso vérité motuna yango ezali bu ya suka yo mto sukisela ngai très bien très bien na ebité oza chrétien oza musulman oza ngai chrétien catholique ngai moto ya ACC na sambela kana ACC Assemblée chrétienne du Congo. Tant que vous êtes chrétien, motuna oyo bilonyo sobola nda yango bien ngai ndeko la bilomi konjoli na lali na la moki motuna ezozongi na ngai kaka eye yango na ina tuna ngo ndeko molaki silelo molaki yo répondant ngai kaka na onga zo tuna yo il est vivant. Oui, il est ressuscité. Qui? Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Moula qui cite aussi que mon Mokonzamboka chef de l'État a outi na tombe ya Jésus-Christ. Oh, biso c'est lui que Jésus-Christ a c'est quoi na ekala. Oh le tout là dans l'église par-ci par-là, il est vivant, il est ressuscité. Qui? Jésus. Tout moni ba discours à nation et belé à Mokonzamboka beti maté azopesa biso ba verset biblique tozozwa. Pona nini ko kende ko luka moto ici à c'est quoi na kati na ba oui motuna na we ipasi mais i motuna ko ya no la vraiment na kimia moto azabo moto na lobi boy to solola mon cher to solola moto est vivant botseli na fleur o etali makambo ya Jésus et ya makambo to ko sa ya ngo débattre eza débattre eza motuna moto est vivant botseli fleur moto na moto omoni Congo ekomi na monde moko boya ko sa ka ba base na makambo nyonso ro mo boy salami pa ba publier ro mo boy ke boy pa ba komi koloba mais o etali makambo ya Yesu Masia esengeli ete tozaka quand même na ba réserve moto na moto alaka na lolenge na ye oyo ye azali na conviction oyo andimela Yesu Masia mokonzi ya mboka par rapport ya makanisi oyo azaki nango akei kuna akei na mboka ya Israël na ebite sozo yeba akendaki kuna akei kosala ngo na forme ya makambo te que Jésus azali place wana konza mboka c'est un chrétien mais pona nini bato basaka ba misé pona nini tokendaka na ba misé mo bato musu bakei na kamba akei na kati ya kamba akei kuna balakisi eke tala tono oyo yango bakundelaka bachelaka Simo Kimbangu na kati tala cheno yango bachelaka moto boy tout monde a ba réalité belé ouais sengeli bato ba comprendre mokonza mboka kei kuna po ete teke Yesu Masia lokola zali na bomo ipo ete atiela ye ba fololo po ete bato ba yeba ete ye aibi que Jésus akufa na noté akufa déjà yango atiela ba fololo bandeko ba comprendre to iba chrétien mais na o etali makambo ya kokende na mise ya Jésus Christ o bandeko bachaki wana ezali eloko to bengaka mettre fois na cadre ya tourisme ko iko kende pe ba ebisho balobi ete tala place yo Zamboka Congo to solola ndeko ko iko kende pe ba ebisho abi tala place yo yango place mabanga o bachelaka Yesu Masia to solola mon cher na lobi boy toi na ministre ya tourisme bien sûr mais na lobi mais rien n'empêche que mokonza mboka sala tourisme asala tout touristique awe ko sala ngote porani
donc quoi ton ministre il y a tourisme donc ngana on a droit ça tourisme té non ngana yo tout ça na droit na même OK oh pourquoi pas c'est un être humain c'est un être humain ya mambo ya solution pour mboka mais oui on a koloba non na lobi boye na lobi boye comment le Congo ezui maladie moko makasi ya koboya kondima makamba malamu Kongo kondima makamba mabe solution nini oyo kende chef ya moko musubo ulamkana tongo bolobiete solution nini moyo ebimeli makasi intérêt ya mboka kasi intérêt ya pays de chef de l'état kindaki kuna non lo kwa mokonza mboka kei intérêt ya mboka sikozani parce que bon ça va merci beaucoup okola baimboka bato bakoboya balobi ete intérêt bango balingi intérêt mais nga mpe na ozongisa su makambo epa na mpona koloba ete epekisami te nakoyebi so clair ekomami na loi moko te balobi ete mokonzi mboka akoki kokende kotala tombe ya moto te soit kotala tombe ya jésus te epekisami te donc esengeli ete bandeko bacomprendre mokonzi mboka asalaki bongo mpona maye nyonso nauti koyebisa awa donc epekisami te soki ezali infraction babimisela biso bapreuve balobaki boye omoni makambo ya bibilia bato ebele bakosala yango débat ngai napekisaka bato makambo ya bibilia moto ya moto ana lolenge na ya raison oyebike tosolola oyebike na kati ya bibilia bato mosusu balobakake na kati ya bibilia bato mosusu balobaka na biso ke église oyo ememela biso bibilia ana kati ya mboko yo ebi eza église ni yo moko tokende mituna eza ya ngai bien eza ya ngai la plupart ya bato balobaka boye yokanga ndeko la plupart ya bandeko balobaka ete ezali église natanga kombo église yango so otango tangi ils ont engagé balobaka boye ke église oyo ememela bato bibilia ana kati ya mboka oyo église ya liboso ememela biso makambo ya malamu ezali catholique bato balobaka ngo mais na kati ya bibilia wana komona ete na kati ya bibilia pa pekisi idolâtrie pekisi bikeko pekisi makambo ebelebele bato baosala par rapport à conviction ya moto le mpona mokonzi ya mboka akei kuna ezali jugement te ezali makambo te tokoki kokende kotya eloko nyonso mokonzi ya mboka kosala mo te ekomi débat na likambo peuple akoki koraisonne te mawa bon ngai wana bandeko na ngai bilongo bozolanda ngai oyo ndeko alobi mambo ya biblia bato baosala idolâtrie wana ils ont engagé kaka ye moko ngai nayebi na ngai mambo wana te ils ont engagé ye moko bino nyonso oyo bolandi biso boyebake soki bomoni ndeko molakisi akomi likolo boye po totuni ye makambo etali batombe parce que tote komona mokonzi ya mboka ndenge akendaki na kote ya Rwanda kuna ndenge atalaki bandeko oyo bakufa kala bagénocidaire tomoni susu akomi na tombe ya Jésus donc population bakomi kolela babi ntango mosusu mokonzi ya mboka tour oketala tombe ya Michael Jackson toyebi te mais toleka sikoyo na motuno ezoderange su bana mboka IDPS toyebi yango eza parti monene na mboka oyo côté ba marche ba gagna tongo côté ba plein basala ba plein tongo kokene koyamba arriva mokonzi ko na vie ti na fils côté ba plein ba yamba na aéroport ni to ba plein wana salama mais lelo mokonzi mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asali ba voyage ebele pour na mboka mais tout monde place monte ba ki oyamba mokonzi na aéroport. Mais il y a les lots tout le monde qui a boué brisque car boué pas après que outa maramnaye koya na Kinshasa IDPS abimi ba ke ya mamokonzi mais balobi foin ba tu bazali susté de babi poteau vide IDPS ya mamokonzi mboka foin ba tu bazate babi poteau vide ndenge bina IDPS ezalaka. Il fallait garder titre na bango ba gagner na ba plein na nyonso tout ba yamba mokonzi mboka kitoko ba yamba papa kitoko mais les lots te lo reboluki ça mais yona motamona yangote c'est pourquoi na koloba na bato mususu ba ina commencer ba montage ba image akala ya père beaucoup so yango bo sangisa bo ba ketale sala bana ya bangunya ya Congo na koloba no boy makambo ya plein makambo ya barabara e makambo ya IDPS mota memo mosikate c'est comme pas de kofayulu bino boza susu na batote moyo mo bando tanga ko mafayulu atanga na koloba makambo susu omoni ko makambo ebele alobi boye makambo ya nzela ezali makambo oyo ezali bilei na biso butumo itongo pokwa IDPS ayebaka comment ko s'organiser pour na kobima na balabala
akei ya mokonzi mboka ezaki akei mon chalereuse yo zalaki wana so bande ko bakolo babo moto ai libre mona kata démocratie moto ai libre ya ko juger na ndenge na ye mais cela ne veut pas dire que jugement moto apesi wana ndengo eza réalité obi ke tango to kendaka même pas bazuzi yo kantsakelo ko beti moto boy moto anaki ko tumura yo nde ozina raison mais tango bo kende kuna zuzi ya biso ya bi oui c'est bien moto anaki ko tumura mais yo zaki na raison te parce que osalo babengi otorobaka on se fait justice bandi ko tangelo ba article place ndoko comprendre que onga na sala ki ezaki mabe on a ça que ezaki malamu donc moto ko ikoloba on nyonso ko ikoloba mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité, nous l'avons regardé en face. Ezaki na plein ya makasi. Obiso salaka mais toza pona ko sa makamwante biso d'ailleurs makamba plein de bloc tobete la toloté parce que to sa concurrence na mototé. Ti le loi tayo mona kata conscience no ebike IDPS nde machine ba plein. Molakisi. Bit no yamba mokonzani. Bit ya liboso oyo esengeli ete bandeko ba comprendre ngai ya okende ko yamba kumu ya ekolo ko etindaki biso ezali bolingo. Nako ebiso clair. Yoka ngai yoka. Mon cher nako ebiso lo mombo yo moni yoka. Na lobi boy. Tozaka na bolingo bien sûr. Mais nako ebisa yo oya liboso etindi bandeko bakende ko yamba kumu ya ekolo ezalaki bolingo. Balingi tata ekolo makasi. Yango moni ezalaki na forte mobilisation. Tokei ko yamba mokonzi oya biso pour être à ça qui moi mikolo belé na mboka pe ya bapaya par rapport à ba voyage muso ça pe 2 jours 3 jours même balo mona ka saki ba jour belé na ba jour ça ke belé wana to moni ete papa ye et seigneur ete to ke ko yamba na kimia et puis qui s'est mis na place mon côté ko ke ko yamba mokonza mboka to ke ne ko yamba na kimia et puis wana ezala ki otolo bela mingi med fois pour bande ko bela ko beta kokoso na ba député ba kendaki ba sali ba parti politique ba militant na bango ba parti politique ba ke ko yamba ba 5000 fois nga mona ite so za preuve bimisi nga za biloko wana te menga na koyebisa ete epekisa mi pete na député ko ke ko ya mamokonzi mboka parce que na kolobelo ko moko boye na kati ya ba député wana ezali na ba député mosusu azali na kati ya union sacrée azali pe na parti na ye alobi ete bon tata ekolo azoya lokola biso pe tozali bato na ye sengeli to meka okende et puis mokolo mwana plein ezalaki te mokolo wana ezalaki initiative privée. La initiative privée wana pekisa magite yango moni ébullition makasi ezalaki pona ko ke ko yamba kumu ekolo donc ezali penali kama mabete ebetsa bandeko mabakute ndenge na lobaki butumo itongo pourquoi dans ces pays ici nous avons eu la chance d'avoir les rossignols politiques bato bakolela osalika mo ateza malamu ba ata osali ya mabe donc ba rossignols politique ba kozanga bit bogno yamba mokonzi ya mboka ezaka bolingo tolingi makasi tala peuple alingi Félix tala mon cher nako ebiselo mombo le fait de perdre bato la ram yo kuna oke bolingo vraiment tayo moko le fait de perdre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de ce pays yo kangana solana yo le fait de perdre Félix Tshisekedi à la tête de ce pays on aura un chaos dans ce pays. Parce qu'il y a un groupe des ennemis qui sont animés d'une grande colère pour dévorer ce pays-ci. Pour détruire ce pays-ci. Donc, tu as une obligation, il y a qu'à l'ingayer. Tu as une obligation, il y a qu'à soutenir. Merci de vous la question. Elisa, on a peine de se laisser sous mingité. Merci de partir de Tsumbu. Nous avons l'image au Kitoko. Il y a bien mon pensée sans mi conjoli dans sa liboso na bino. Na lina meka ko tuna ndeko la ngai motuna so ipa ko linga na tuna so ipa ko linga te so ipa ko répondre ngai te wana bino bonde boye bande bozali ko landa biso boye ndeko mola kisi to moni bloc patriotique et salami to moni ba mope to moni bande ko biso pe ya protestant to moni décider na kati to moni nouvel élan to moni na ba enseignant na kati. Tout le monde, moi, la plateforme un peu belé côté kuna. Marche na bango. Il y a que ça là, les 6, les bino bo ici marche nemba lobby, ba tigela yi bino ya bino, ba on va pousser en les 13. Alors, bit ya marche na bango les 13 ezali, ba tellement mon baboiram au peuple congolais, à comme on a ram comme le roi crime contre l'humanité, baboiram balembi ba voyage chef de l'état au azobima bimatro absence chef de l'état na mboka ko bima kozonga mais solution na mboka izozwa mate
baleli na mambo tele belé na autorité ko sur mambo ka tout enseignement mambo futa papa na biso na tra bande ko na biso donde to vani na yo abu soki moto pelia incendie ba ni na ba saper plombier ba oyate nyon surtout na ba grève partout na mboka bango babi yango ba osala yango marche wana ba osangana ba partout yo papa on a tra ozoli na mamno yaka yo saper plombier yaka enseignant bango tout basangani bloc patriotique izali awa yo kolobani. Merci mingi na motuno tuningai il serait mieux que na meka ko éclaircir vraiment na opinion wa kolanda biso bisika bon so ezwami bango koloba marobaranga ezali boyi ngonga déjà bele miete Congo ezwa vent nouveau tokende malamu bande kubatika kolanda makambo oyo ya babiloko ya bisangisa sangisa na lobaki mikolo uti koleka na lobi boye on ne peut pas demander 2 à 3 choses à la fois aussi longtemps na nozwi nanu eloko moko wana te. Comment na kati ya marche oyo sala zana sola nayo obike mike utoleka na pekisaka ndeko Martin Fayulu na oyo etali makambo ba marche ya okende ko sala ma marche wana na ebiseke na bikulutu oko sala na ba marche mais ezali na moment opportun te zwa kimi ko sala ba marche mais na teti asaki ba marche omoni ba kozo euti ko sala ba to uti ko perdre moko ya biso ya kati ya mboka Congo comme na eda 20 kalala o auti ko kufa mwana ndeko na biso ana perdre molimo na ye akozonga lisusu te même si ndeko Fayulu akei ko lela même si ba ndeko basangani mais la vie d'une personne est sacrée et puis le go ekei boye ekei libera. Nous savons bien que la marche est un droit constitutionnel. On n'en disconvient pas. Mais on doit comprendre l'importance de cette marche. On doit comprendre l'intérêt général de la population à travers cette marche. C'est là où nous devons nous poser des questions. Comment vous savez que misato 4 ya kosangisa malamongo? Pona kolobaki, pona kopeso des informations. Moi na kata marche wana banseigner ba ozate. Wana ko ebiso clair ba kota bloko ne yana te. Ba kozate na ebisio. Yo kanga na sola nayo. Na lobi boye. Na lobi na yo. Nani oyo asima mwaramu oyo nani. Qui vient ceux qui basa. Bien ceux qui basa na to ba benga ki na plénière kuna ki olobaki moni gratuité Hermoram azo accompagner gratuité. Mais yemo enseignant ba okatae. Na lobi boy ba négociation et ko sala mana mbwela lodge na ebite so yo landiango pona ko pesa information ba enseignant ba kozala makambo wana te. Na ba perdre déjà département musu ba manga ba vimbisela marche na bango santé politique na bango wana. Ba kozala wana te. Sengeli bande ko baye babwe. Osengi ram toyokio. Osengi dialogue toyokio. Yo mo su moto ko luka dialogue, yo mo ko luka marche. Donc mona ke moto ko senga biloko ebele à la fois. Tolobi boye. Fayulu akomina esika oyo Mobutu akomai ko luka négociation na Kabila le père. Bato esengeli ba comprendre bit précis ya ndeko ezali ko kende na dialogue. Bit précis ya ndeko ezali ko kende na maponamité. Parce que Torobaki était, il y aura bel et bien les élections, mais hier en Gamona, Akobo ya kaka. Akoluka ba complication compliqué abimi boy, abimi na likambo abimi na o. Mais tolobi boye. Ya compliqué tu ba boye. To solo la. Mais tala moni ndeko bandeko wana moni bona yana ebisa. Le na episode vérité. Moni bandeko wana ne baza bongo na ko episode na bokebi nyo. Na lobi boye. Banani ba boye. Bo imposer. Banani ba boye. Ba congolais. Congolais ko ba kana ngambuka ya SD. Congolais ba na sima denika dima na ko ebiso boy. Balobi la démocratie c'est la loi de la majorité. La majorité a tranché, il y a pas discuté na makambo na ko ebisa yo. Il y avait 8 confessions religieuses. Parmi 8 wana 6 bandimi denika dima. Deba boy, c'est la démocratie. Na kata démocratie musupa ko iko dima musupa ko iko boya. Et ça normal. Maintenant ko ebiso que majorité déjà est tranchée. Denika di mabandima kiye bandeko ba kobimela su na processus mususu ya okre blo mususu ito ke na dialogue te na ko biso kange loko ko benga ngaka na kata itando keno na ko biso ke na biso ko na bike Fayulu akomi na sika o Mobutu akoma na suka pona koluka basi ne ba corona Kabila le père mais simba gade ne ye pas koluka dialogue parce que le chef de l'état avait tendu sa main na moto nyonso yo yebi yango na makambo ya création ya union sacrée
pour la nité Fayulu agenda ko luka iba solo la pour la nité so d'ailleurs ma dialogue au proposé bien avant mon ba yite ngana on sangane parce que Fayulu et parce que Félix Azali illégitime olobaki yango mais ce que moto Azali illégitime comment yo ko luka dialogue yo naï comment yo moto moko o senga bilo misatu yango na olobaki mikutu le ganabi dans la vie ce qui est important. On doit savoir comment proposer des idées, des bonnes idées qui peuvent faire avancer notre pays. Donc on ne peut pas avoir des idées vagabondes qui ne fixent rien de précis. Il doit être précis dans tout ce qu'il est en train de faire. Il doit savoir comment clarifier ses propositions. Viens Echele, depuis Paris, Pichou Echele, mon directeur, Bautso Kominan Balobi, Bautso Kolanda, on a étendu la chaîne Moroto autant à Kombote Wabi, Ozola qui la marche à Baninga, pourquoi? Ozo sengi la bango soki nini ozo sengi la bango jour wana soki nini ko salama soki nini pourquoi ozo la bango non nini pour ilo bango te ngana ko la kila moto te bato fu ba comprendre ngai na ko ba boye mokolo oyo ya marche wana mbule ko beta makasi na ko biso clair ezali bo sengo ngana ko senga tata nzambe na lobi mbula ebeta makasi na sengi prière na ngalo sambo nga ngwana na bimbule beta makasi marche wana esala mate. Pour nani na koloba bongo nazali contre ba marche te mais j'ai commis contre na lobi boye marche ba ningo senga ngombula na posa na mona importance ya marche wana nazana posa ngai molakisi na yeba intérêt général ya population ezali nini parce que tant que na dialogue bon ba ko sengana ezala pona ko luka partage ya gâteau te ezala pona ko luka ba ko occuper ba poste na kata ministère te le sengi dialogue te Fayulu asani asengi dialogue te makamni yozolo bana tuzana na Kinshasa tuzana kati ya planète oyo to komona ngaro makamni yoso Fayulu akosenga dialogue osala kutu union sacrée ya te wali boso wana tala tunanga nini balobi boye bozo bali boso maele na sima moto ko sa perer bwe pana suka nko mo regretter moi si on a bengana ke poani faina tika ebo tango chef de l'état tchaki loboko bwende kwa boya kia hésitaki maintenant ko biso parmi ba prérogative na bango dialogue ezana kati mutako sauter Fayulu akoluka dialogue abi photo ke na dialogue so etoke na makambo ya nini boyete de nika di me photo ke kana dialogue bango clé na bango ezabo bango nyonso na bato bayiko to ya PPR de nika di maboyebi déjà que 2023 mais na ko biso dialogue wana eko simba te pour nani parce que Congo a tant de fois souffert na ba biloko ba dialogue wana na ko biso clair obi comme ba dialogue biso ozo peuple a solution na ngote tout ça dialogue na lika munini mboko ekende bien makambo nyonso ekende bien so tout ça dialogue falo ya bien avant okomi na temps OK lobito OK na maponami o ezaki balobaka ete le temps n'est pas notre allié et les jours ne sont pas nos partenaires yokomi ko luka dialogue na suka bato ya to komi na suka parce que lelo so to ke na dialogue na bato na pona ko biso moni secret bato ba nango so to ke kana dialogue ngai na bango biso nyonso to ke na dialogue bato na to organiser élection na ba délai o eza prévité o mona ete bato wana bango bato ba mananzia ba biki Félix Tshisekedi a été incompétent d'organiser les élections dans le délai précis leur schéma ya mwana o ba OK na yo biso kwa to za pe bata maeli to bito OK na makambo wana te il y aura bel et bien les élections. Quand la Bango va s'apprêter, puis plutôt s'apprêter, il y aura des élections. 2023 sur 2023, il y aura des élections. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous allons organiser des bonnes élections. Même avec Kadima. Oui, même avec Kadima, parce qu'il a été déjà investi. Pourquoi pas avec Kadima? Observateur. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Il y a tout ça qui tourne. Parce que l'élection ya mbika maman boye pas ba résultat bimio intel mtazui ba bureau par bureau on a besoin de cela ba ya tout ça l'élection na kimia peuple ko sepela abimisa mokonza malamu konjo aina souci ya mboka abimisa ye et ozala mbongwana na ngambo na mbongwana na ngambo na ngai. Merci ndeko molakisi les 16 partout dans le monde au bozolanda biso bandeko so ba province bandeko tout bozali mo libana mboka boye ba ki marche ezali ya bloc patriotique oyo ba kosangala ebele mais na kati wana to yoki lisusu pe côté bandeko na biso ya IDPS bango pe ba annoncer les 16 ans bazana meeting na triomphal to ebité tina meeting na bango pe ozala nini obiso meeting na biso kozala pona ko lakisa bayi mboka
lengeni mokonza mboka akoluka sa magamba malamu Pourquoi vous prenez un jour? yoka to solo lago to solo malamu yo ndo tulinga motu Pourquoi vous prenez un jour? to poni mokolo wana parce que to vandaki to lobiete mokolo wana parmi bande ko ebele bako kende makambo wana oya biso bako kende misala te bande ko ebele bako zala na bako répondre na makambo ebele te to tchaki yango déjà les 16 et puis date wana même si to eko dénoncer yango bien avant et après bango mais date wana déjà to kumango déjà na kata partie na biso to baka été les 13 to ça la marche et to ça meeting ya malamu o était to meka ko lakisa peuple était azala toujours na confiance ya ba institution président de la République, institution parlement, institution gouvernement et institution cours et tribunaux. Tout est banni to ko sala pour être mongwane ko tanakata mboka ezali pe loko mwa malamu pona ko na peuple ko bisa peuple a perdre confiance te, peuple a perdre espoir te na ba institution na biso to ke malamu. Mais au sein mbula, c'est mbula on peut landa bino. Oui, motuna malamu lobi mbula kolanda biso mais biso meeting wana lem so to ko sala peka boy pas 1h30 minutes pas to kati to keiba bayoki message clair mais marche wana bako banda bitambola bako tambusa bato et puis apparemment la molo ko bato wana basali likita moko bwena ba expatrio bateka balai de beauté nako biso clair yoka ngai basali likita moko na ba expatrio bateka balai de beauté batambusa bana bato na ba moyi po ete bana wana ba perdre batena bango po ete ba compagnie wana ba somba ba mafuta bateka mafuta ebele na bayi population donc yango moni ete biso to tambusa na moyi te to za to lobika moi 2 minutes 3 minutes aussi pas to kabani peuple a eu qui message à madame c'est un peu ça auto bongisi union sacrée tu as dit cela union sacrée mouké après te clôturer na mambotali gouverneur la ville ya Kinshasa Gentini Ngobila de la union sacrée to moni ndeko Denis Sanga ya kwenda akei Moïse Katumbi na kati ya bloc patriotique azali pekuna au juste union sacrée boutirika kana bemba boutirika kana bemba mende je vais vous dire une chose dans la vie ils ont kufa tondenini parce que pardon na si sande on ngai parce que boto ça mariage na nini na bande kuna biso ya FCC mariage kufi binoka boy ba mariage to no kufa ka boy bon, Nalingina Yanoro vraiment na bokebi par rapport à Motuno Tuningai. Vous savez que dans la vie, ce qui est important, on doit tenir compte des commencements et de sa fin. Na magamonion surtout ça là. Tokoipe kota mwana ba ndeko to moni ete esimbité soit ndeko pa moni ke simbité. C'est la démocratie hein. Moto ala libre ko changer pe magamunaye. Mais yokana solana yo. Na uté koloba mikolo uti ko lekana ba etendo ikena lobi boye. Il y a 3 choses qui font la force d'un politicien. Premièrement, c'est la constance. Deuxièmement, c'est la loyauté. Troisièmement, c'est l'engagement. Donc, on a eu moi politique. Et c'est qu'il a respecté biloko wana ngai molakisi na ali boso na oboy. Na respectera biloko wana makasi parce que biloko wana ekitisaka crédibilité à moto. Même si on a kamba bato na kati ya politique na yo, soit na kati parti politique non, vous ne pouvez pas prendre vos décisions na ndenge nyonso lingika kolomki na tongo vos décisions. Bato pe bana simano ba wipe ko perdre confiance et pas na yo, ba ko kipe ko ba ete o sali anezali haute trahison par rapport ya bandeko wana. Na loba ki boye o ndeko Delis Sanga ako sala ezali obiso lobaka eyi bondumba politique. C'est la transhumance à tout moment. Ça côté longola ke na longola te na ko biso clair ta boko boa makambo yo otie mission na lingala porani yo tie mission na lingala porani otie lingala na pote tolo ba penali ngalo esengeli pena solo moto a comprendre ngai na yo tango na ko ba bondumba politique esengeli ke bande ko ba comprendre donc so na ba ka ke transhumance wana yo ki bien parce que bolingi le côté français mingi ba ke alobe wa meto ko lobela boy e yi bondumba politique. Parce que mon tour cause la tête des journalistes ne na ibi oza moto maele lelo zali alobi olongwa na tuna ki motu ne pa ba imboka na lobi boy ndenge boyebeli ndeko Delis Sanga soki ba pesa qui est poste ya premier ministre est-ce que Delis Sanga ngabima union sacrée tuna motu na jusqu'à présent pesa na réponse té union sacrée kunez ali pour okabola ba poste yo kato solo là vous savez quoi il y a des politiciens qui n'envisagent que leurs propres intérêts bango batenaka compte ya ba intérêt na bango
mais biso bala kisibo ndeti ngambo mola kisibo na luka na besoin intérêt population na luka que population comprendre neni ya ko sungama mais ça musu so bo PCT okito mata ko bima na lobaki bo ndeko ayi moto mal yele makasi de lise ça mais comportement pe ko bebisa pe nzela na ye pona nini to mona basi mosu bazali pe basi ya mayele azali mwasi pe ya kitoko ya pembe ya tai alobaka pe le kota ya français soit anglais mais mwasi wana aina comportement mabe bakoyi pe koboya na libala tosaka boye te siko na minute oyo ndenge olobi alongwe atikali nano bongo mais ayebisaki ministre na ye vice ministre na ye ya défense alongwa vice ministre na ye ayebisi yeni fotolandaka makambo ndenge lekaka akolongwa te atikali wana ye nde moto aperdre bato na ye bato bakotikala mais oyo asali ezali malamu alakisi oyo tobengaka force ya démocratie akoki mpe kosopose na likambo na ye akoki mpe kondima tuko mpa akoki koboya ndeko akende malamu asala chemene malamu Moïse Katumbi Chapwe nazali porte parole ya Moïse Katumbi te singe bato bayeba mais imo tuna yo tuni ngai soki mokotuna makambo mingi ya Katumbi landanga na sola nayo na lobi boye yoka to solola nakoloba yanora po ete bayimboka balanda biso na bokebi tango nakoloba boye makambo ya Moïse Katumbi ana porte parole ne babengaka Francis Kalombo akoki ya pa alobi azali président fédéral bon ça va mena mona betando ke muta kenda koloba makambo na akoki ya alobi mais ngana koloba no boye ezali clair ndeko Moïse Katumbi soka longo union sacrée Congo etikaka Congo le Congo ne va pas changer la décision bandeko bazua kolongwa et ça la pepo avant que c'est là sola c'est trop dire mais ngana kolobela réalité na lobi boye akoyi pe kolongwa na ye tala moto muso ko tele pe babo mengo makambutu non si longtemps est-ce que yobi cause Moïse Katumbi kolongwa union sacrée bato foot singeli ba imboka ba koma cause makasi singeli bato ba yeba ezali que parce que baboyi ko pesa bango premier président ya premier vice-président ya Seni elo ya boyi yangwa elo ga ya longoli yangwa c'est ça nga sera bimeza po ba primelier poste ya yepeka ga o wana donc coupe des gens on va pas poste on va poste kuna pour les gens ba so mama mboka te ba so na pona mboka te pona ba poste ba ga lisolo mo lisanga bonganga oyebi lisanga bonganga akoma otemela Félix Forani ba yebisa ngodi akoma moto ya la mukati oyebi tango ka ba zera bisa zera poko madala zera to solo kombo ndeko mumakambo to kolobo eyi makambo mboka foto lo bango na ninga kimia peto kompana ka ba fe o bandeko basalaka na ba acte bandeko bapozaka lisanga bonganga kima Félix Forani omoni tango ka to utika ka pa ba uti kolongola gouvernement ute kolega ya makambo bato ba yaki ya régime ya Kabila butango balongoli bango ka bato batikala ya fale ba maintenir ba mususu balongola bango tanga ye balongoli ka pa lobi kuna pa mamoka barisi mandu mais nyonso bandai koloba bien avant abike non ba ko soutenir chef de l'état tamo bo pas changer mamo to ça la politique ya ko lukaka ba intérêt na bisote mais peuple o bango balinga ba kosa na si peuple akomi ko comprendre que réalité yango bato wana ba batalokuta bato wana ba ko kosa bango kaka tango azwina na makambo te soki azwika makambo bo pa oya kozela omona kuta yamba ata peuple te merci na bien nyonso na sala te na ibana no te na boma te avantage na ngai yango wana na yo peso ba peso lelo lobby balongoli ba biyo po train te ngaza bongo te tala ngaza constant ndo mona nga ba na opposition ngo te clair na lobby boye so lelo ki ke mola kisa komi ministre songolo boye okomona ndenge ni na ko relever défi na kata ministère wana na ko biso clair batu ba ko koma ba ko ba ke mola kisi yo senga ki ministère ba peso ministère tala bakwaki na otala boye bakoyebisa ngango puis lito nango ekozana écoute ya population na koyeba ndenge nini na kolamusa biloko nyonso bapesa ka ministère ata moko oyo komona ndeko molakisi tokomi na suka bongo ya émission na biso Barrière Kinshasa vous s'abonnez toujours ebele merci na maman na ngai depuis Paris Fatou Clo ya ba Fatou babenga yo la reine mère la queen mada les autres continuer émission na biso tokomi côté tebete mo lisolo ya suka
et kabola biso pona lelo marambotali ndeko Gentili Ngobila ville ya Kinshasa gestion nango ti lelo sans suite zandu babuka banzela nyonso tout est comme impraticable mbula soki betia na yo nanga to kokanga ah ti to zela mwa mai kita poto tambo na ville ya Kinshasa mbongo nyonso ya Gentili Ngobila IGF eza wapi pona Gentili Ngobila isengele tena ya nolango vraiment na bokebi Gentili Ngobila Gentili lokoa même si azaka ta union sacrée so na moni Kinshasa ko tambola mabe na hotelema na obeta tango na bien Kinshasa baby bana Kinshasa bola mukato simbama Kinshasa baby parce que Kinshasa n'appartient pas seulement à Gentili Kinshasa ville oyo kosangisa bayi kongomani nyonso so to moni mabeto hotelema laika mikona moni akoti mo makambo ba éclairage public ako kende bien mais ndeko sengele te azana ba bon conseil ngayo na koloba no boy na kotisa projet ya malamu epa ya Gentili projet wana tile ba vandela ngo ba kipango te na krake loko momba ko benga ngo IPAVCA veut dire inspection provinciale d'assainissement pour la ville de Kinshasa mais tile yo ba benga ngate ba vandela projet wana bako zo bana bato amike bazu bango batie bango na kata projet wana na ana makambo malamu eko kai ko sunga politique ya Gentili we ko sunga epena na ebise ko mona Kinshasa ko latela mbasika mais ako benga bisote avant di kimia bisope ko to na maele na bisoto bomba mika bon atalo lo Gentili donda lobi kuna be Gentili ko sani ako pe ko longwa ko ya pe mso ko ni ma projet parce que ça projet o déjà vendre dans hôtel de ville à Kinshasa ba yebi association moragis de belle vie du Congo na loi plus ou moins 6 transco na kenda na hôtel de ville na salisa ba misala na na politique publique on a ko pesa pe maele pa ndeko Gentili po ete Kinshasa la tilambasika mais sengeli ete ndeko ay ba ndengeli pe ya koyamba biso tango na kei na pesi projet na tika makambo tu mendeko ba vandela ngo na lobaki boye ela ko bomande ko Gentili ezani ya liboso eini bato ba inzinga na yewa bako sunga ete bako sunga ndeko Gentili te bato ba yepa na yewa obazaki député ya boye ya ngaliema wazaki député ya changu wazaki bwe azwa bango nyonso komisa ba ministre olie ba sunga ye pona politique publique na makambo e Kinshasa la telambasika bandeko wana ba ko sunga ete bandeko wana bazaka ke so Gentili alobika ka bango pe so Gentili alobika iyo bango pe iyo nzoka politique etambola ka bongo te na ba député ba ina kata assemblée provinciale ba ina kata lingomba ya Gentili dynamique Ngobila ba ina kati wana bango nyonso wana ba bomba mana kata poche ya Gentili siko mosale ko sunga mandenge nini aussi longtemps ye alingiete balo bana yeke yo leki yo lingiete teke bandeko baya ko pesa au moins conseil soit toi meka ko contrôler likambo na yo bato wana tu bakoma bato na obi moto so akomi moto no ezaka pasi mosu pa le bureau vérité et comme makia koma na point to baga la vérité blesse abiation na lobele we na ozo su kwanga te nga ministre provincial soit ya o etali makambo ya environnement ce kana meki hotelemela eko ebiseli kambo pona ko sunga ebwe akolongola nga moni bobangi ko tsa ponde Kinshasa la telambasika te na ba député ba yikuna abia nga so na bina telemele moi lo meyo na ko zongote boko sunga Gentili te sengeli Gentili asunga ma Gentili so za mposa bata ko sungama biso to ko sunga e po ete Kinshasa elata parce que so Kinshasa elati la mbasika e ko za avantage ya Gentili ba otabe fort na biso te na yebi ona ko iko sala na we tali vila Kinshasa po ete Kinshasa elati la mbasika mais uti ko roba ya makambo ya banzela ani biso to ko mona ba réalité. Comment embouteillage ko banda 12h ti 15h bana kana beta maboko parce que oza kata union sacrée bato musu ba ko tshaba embouteillage na kata mboko e bato o mona ka autorisation de transport na banga moto tena ba vérité comment na kata Carrefour bato autorisation de transport ba ko zala 10 parce que moi biloko na mbasu wana batie wana bobike bana kelasi ba uti ko zonga kelasi kala mingi te to bike bien seigneur bato afuta pako mais seigneur tout la ba préalable qui na station ma campagne ne bato na bavandi a station ma campagne ko mona ba kontimusu ba go yana butu mo tongo banda ba yaki wana bavandi wana pona nini moto wana pesa autorisation de bien pesa boy bego ko ba ko sala bato na maboko kengo na ko ebiso Gentili ina bata malamu te na banga gate na biso so Gentili ina bata malamu ne Kinshasa de la tekela masika Gentili ai moto mo pe na robero ko mo na bi sama lo konde mo na poto
Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi mwana poto wana like slogan na lobela ikuna na hôtel de ville de Kinshasa na lobi Santini Mbaka ngobila mwana poto Kinshasa koki kozala salité te na boye loko wana metala ba réalité to komona pour ani entourage Argentini bato mabe so biso bala kisimola kisibwe na pembeni na kosunga ye na koyebise tala posala bo sabo ata pesa mbongo to pesa poste te mais sengela yoka makambo wana achango na misala po ete Kongo kende liboso biso na toza malamu. Merci na bilonio so bolandi biso émission na bino ba réalité à Kinshasa toujours beau s'abonner et belé na canal Kin Télévision biso to komi na suka. Merci na le grand coach Gilles Boulembi o babengende ko Zulu je suis Funa biso nos toza derrière yo bana Funa nyonso botumolo déjà maboko likolo po je suis Funa ya bino azoya déjà ndeko Zulu. Merci na Guy Poutou chef direct na ngai. Merci na Patine Tsumbu oyo azali commenter image oyo avec impact na idéologie ndeko liloba ya suka poto conclure na yo après te banene to ko boucler émission zengi na ebisa ba ikongomani nyonso ba o ba kolanda ba uti kolanda biso pe na ba o ba kozali ba kolanda biso soit na rediffusion esengeli ete to yeba eloko to kosala na kati ya mboka Congo na kosenga ete jeunesse congolaise ba comprendre comment ba koki kozala manipuler te na bayi politique na makambo etali ba marche donc na sengi ete mokolo ya le 13 wana mbula ebeta makasi po ete bato babima te na makambo ya pamba wana makambo eko abutir ne loko moko te eko futa ngai na bango eloko moko te ezaka ke soka ko biba boko esili akoluka su ba processus mususu akoluka su ba mécanisme mususu donc to vanda na ndako ba sacrifier jeunesse te pour makambo na bango wana parce que misusu ba zuba poste ti le jeunesse avandi bongo donc ndeko nyo soko landa ngai na changu on ba lingi ko utiliser ba na changu ngaza kana susi na bino na besoin na bino na marche wana moto bimate to vana bandako na biso to ebanini kozala pour na réalité parce que mbongo wana ezokota mikolo ezali kuya. Merci na bilonio so biso to komi na suka émission na bino yango yo ba réalité ya Kinshasa bolemba te toza ko insister bo s'abonner toujours ebele na chaîne na bino canal Kin Télévision ceux qui ozali na problème ozali bana ya mboka ozala na Kinshasa ozala na province na biso awa ou bien ozali na bosenga na biso problème ezali ou bien ba conflit parcellaire ou bien makambo bozali komona ya malonga te na mboka ou bien bolobi ke to yambela bino ndeko ne tozali na molakisi to poser mituna ya oyo bino bosepe na to tuna ye par rapport ya oyo no sa otsikoloba awa bobengi ka na numéro oyo ezali na si wana bozali komona bobenga ebele to koyamba bino isifi ya kokoma bokomi tozali wana pona osala bino musala. Merci ngai na bino tukutani lobby bye.